izoloba malwa na mobimba soko kaka ndatenaki yo na baki na yo kende kota katolike kita wana na baki wambo okotuna kaka maison bilokos ya Belgique soko kaka oza ndumba kana kobeta yo soko kaka ozoma commercial nini po oni onengaka bakoma na presque tomona yango te bakoye maison soko kaka commercial biloko nyonso bamama kati na bandako na bango ya bagénéraux baministre banani soko ye kaka na soko kaka commercial mama biloko yo mosomba faire de ese pe bakala munene na bwakaki yango mama kwa nyoka mateso sana ndeko na poto basi nyeka contrat kuna na madiga biloko awa soko oui kwa na raison na moni basana bien pour na ndako moni basana bien pour na ndako mama mbali wa mwana mwasi te moni buzoba no ende yango nani ngazoba ngana mwa mobana ndeni momo utika te poani vraiment ngana osala honneur na yo mama ngaso na bali osepela ya maman Juliana Magiga na papa bébé donc BM on a yoka Gigi Stone comment les na yoka na ngangu voilà maman papa awa pa na biso tozo sala nyonso mutazana Belgique azana posa tinda biloko na yi ya ana Luanda aluka kaka mama Juliana Magiga na bimi mais ouais maman ngo wana donc pengi ko ba kodele nyonso mutazana besoin asali oli na yi à Pessi et pas à Maman Juliana. Ah, on a son coca à dans 2 semaines. Conteneur et où m'a monté pour Malisa ma émission ah mais ça vite fait Soko kaka aqui tem bons preços, bons sofás, bons cadeirão. Juliana Madiga mulher de papa bebê e vende Belgique tem Angola tudo angolano. Vem. Amigas, não maia, não ficam em casa. Estamos aqui depois da Shoprite, na entrada, antes do Banco Amo. É só chegar e entrar. Faz a tua encomenda. Temos geleira, arca, sofá e, como podemos ver, boas cadeiras para vossas casas, para vossas salas. Mamás não maiam. Aqui tem de tudo de bom preço. Tudo tem. Estamos aqui na Juliana Magiga, MB. Soko kaka, maison bonita. Fala toa. C'est toujours votre humble serviteur. Je suis là, Georges Chimba. On va recevoir des artistes. Donc, ils ont émission Moko, ils ont ça, moi, Batou et Belé. Merci encore une fois de plus à l'ingénieur Steve Vita, à côté de la régie, derrière les caméras. Je profite de saluer celui qu'on appelle Mariana Visor et puis Diogo Battery, Tosca BCBC. À Tanzambie, à l'Ingara Salitete. Pour se présenter bien devant les caméras, c'est grâce à Tosca BCBC. Et à notre maman Nena BCBC. Pourquoi pas aussi à Patouki, à ma lumière de Lemba et à Héritier Voama et Charles Visor pour l'encouragement et Nanion Sobouzousala pour nous soutenir votre artiste et votre présentateur Georges Chimba. Je demande à la régie, il y a la biso république d'anniversaire, il y a Elisabeth Ntimba Koloua Balobi. Moi aussi, il y a Mokondi, la femme du patron, la femme du chef, Elisabeth Timba Koloua. Aujourd'hui, c'est le jour de ton anniversaire et la fille, il y a 3 ans, Edwin Koloua Massamba, elle a chanté pour sa maman au jour de son anniversaire. Suivez et puis on se retrouve après. Muchos años de vida, hoy de festa, cada saiba, mas terminé uma casa,
pique, é hora de comer. Feliz ano, mamãe. Feliz ano, mamãe. E tudo bom? Você é abençoado. Oh là là. Vraiment, joyeux anniversaire à toi, Elisabeth Timbakoulou. Joyeux anniversaire, celui qu'on appelle Christian Kenda. Christian Kenda, humble garçon, comme la Bible dit, l'humilité procède de la gloire. Christian Kenda, joyeux anniversaire et à notre bébé, la fille à papa, à bientôt une année. Joyeux anniversaire à notre bébé de Christian Kenda en direct de la France. Je suis à côté de moi avec les artistes cinéastes, les gens, les personnes à qui, les artistes à qui nous allons vraiment passer des bons moments et parler de ce qui concerne art, Angola, dans Luanda et puis art et Afrique. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Papa, votre nom? Je réponds au nom de Papouchi Mokonzi. Papouchi Mokonzi. Acteur cinéaste. Et bongo, Papa Kuna? Ouais, merci. Moi je réponds au nom de Titi Ngoma, autrement dit Papa Chéri, acteur cinéaste. Ça fait combien de temps que vous évoluez déjà ici en Angola? Donc ça fait longtemps, tout ça déjà moi mingi mais premier film tout ça lié à ma longue qualité. Voilà. Donc ils allaient titre bon mon nom Kalamingité Obima, ils ont les frères Dissan. Le frère Dissan. Les frères Dissan et on tout ça lié. Donc Kalamingité Obima. Strela de arte. Vous avez déjà combien d'années depuis Banda Moussala Wanas? En fait, Strela de arte, tozo qui est déjà 5e année en haut. Ok. Et pourquoi Strela de arte? C'est parce que toza étoile. Ok. Il y a art. En portugais, il y a Strela de arte. En français, les étoiles des arts. Ok. Mais apparemment, c'est comme si vous existez raté, vous avez déjà entendu en Angola, mais vous en actualité, vous avez raté. Qu'est-ce qui se passe? Bien, merci vraiment pour la question. Ça dit que une très bonne chose, ne balobaka mutusoga linga lia biloka bien, faut azala na patience. Ok. Azala na maîtrise. Mutu linga sala différence na mamo yazo sala. Aza précédé pour pesa batu biloko mango balia par après ba regretter. Tozo ki temps ya osala loko moko ya qualité, ya osala loko moko ya différence afin que public tango yotala ne a jugé biso par rapport ya temps nyoso tuzui pour nous présenter bango loko. Raison pour laquelle Batou, Bakansen tozo coexister. Prévenez le frère du sang et Bimi comme ça bango ba juger par rapport à temps où Bamouna quoi tu as la quitté. Ok. Mais pourquoi les frères du sang? Les sons attirés zanini na film wana. Tolinga ito la kisaka na batuke ndeko na yo propre azapena ndeko na makila moko. Ok. Muto uti libanda akoza la ndeko par alliance. Ok. Akoza la ndeko par procuration. Mais le frère du sang makila o eza pananga yango eza makila pa ya ndeko na ngai. Donc peu importe les circonstances nous soto ozwa. Soto zongi na source ya makila et ozaka na compassion mutema na ngande balobaka pota lolemu. Makila mususu bwa kana se mususu sani. Ozomela yango zo lakisa bolingo ya kindeko toza nango. Ça a été réalisé par? Oui, par un jeune homme, un monsieur vraiment très talentueux, Georges Chimba. Voilà, c'est ça. En tout cas, Papa Chéri, Ouais. le rôle où incarna qui na pièce les frères du sang, aux alokola. Bon, rôle ni no incarna qui? Na pièce les frères du sang, na incarné rôle ya papa. Et papa ya jeune fille oyo, les deux frères wana bazo wele là. Ah ok. Ah, ok, les deux frères wana ba wele la mwana na ngai. Ok. Donc voilà. Donc film ils a bien très bien. Ce que vous histoire moi bien tout ça on peut donc apparemment nande tout monde est film na lolengo zaboui. Moi différent c'est ça. Beaucoup na pena on se déguisa qui parce que moi maquillage. Non, ils a au moni
areza ndenge wana Ouais. ozo comprendre areza ndenge wana so bozana filme oyo boza ndenge mosusu bozana filme mosusu fo boza ndenge mosusu donc fo yebika ndenge arezala donc eza na oka nga moko ngai wana bosepela filme tosali yango mpenza na baqualité ya bien donc ingénieur vita bazalaki wana bango bacoordonné bamasolo ndenge ezalaka donc voilà bosepela soki ebimi vraiment papa chéri ke motu nyonso azalaka akumisaka eloko na ye. Qu'est-ce que vous dites par rapport à Yakubo Sepela par rapport à Iluko, ya film au bozo promettre biso que vous lancez? Tu es bitina to lo banding wana. To sali film oyo na motema ya kokita. Ta to zilango temps. OK. To linga te to sala film to moto na mboka Angola ezana ba artiste belé. Voilà. Jonde ba benga biso ba artiste batamangala. OK. Ba artiste belé ba sala rapé ba théâtre, ba théâtre, ba filmer. Oh, basala ba théâtre to oui, basala ba théâtre biso nde to sa filmer ba wana basala ba théâtre na bo tanga ba kombo na bango bon oyebi ke ba artiste bazé bilé na mboka ndingo utulu ba wana mais ba basala ba théâtre ba nani basala ba théâtre non ba artiste bazé bilé loka ba Georges Chimba ba artiste mo talentueux loka ba Papouchi ba artiste bazé bilé oyo zo reconnaître ça ka ba oza wana bon pardon oyo tang ozo reconnaître ça ba oza wana te artiste ngana yebi ba ngana musunga yebi ba ah papa chéri ngana tanga ba artiste théâtre te bata théâtre ngana yebi ba ngoti bon personnellement maman chaque kei na yebi donc voilà vina ngamo pas kufa sans souci donc ngaki trop est-ce que bi ke bata moi ba artiste comédien beli bazara na mboka bazara na biso awa quelques artistes comédiens pe nebi bango lokola ba Sila Doré OK ba internet OK donc artiste ngana bi bango na mingi bango na bidibi pas na mboko yo OK donc voilà quoi président Carlos pardon président Carlos pas à la ba mboko yo donc na yebi mais ba msu na bi bango te non mais doit être na koloba oyo lobo yebi bango wana te za non ka kimte ya mabe na ndenge ki artiste te parce que donc c'est comme si vous en avez moi ba guerre d'esprit na bino je ne comprends pas pe sous ça ba guerre ngote ba ona otanga na yebi bango ba so na yebi te so na yebi te comme sankolo so na yebi te likina lo sambo na yebi te donc disons CG qu'est-ce que vous nous promettez de nouveau dans film Oya les frères Dichon 5 ans après. OK. Mais pour le moment, le frère du sang na lingi bato bazo temps ya otala yango. OK. Au fait, eza leçon o to pisi na bandeko awa na kati Angola surtout awa apparemment amour ya la raté. Voilà. Na mboko yo ya moi passé amour ya la raté. Inspiration na oyo monsieur Georges a salé de façon que Chimba a salé de façon que tout ça la film ça dit que aza vraiment de quoi ya bolingo. OK. A constaté que Angola bolingo ezate bande ko na ndeko bazo bomana. OK. Oyo azu kisi abwa keli ndeko ne propre. Pour Angola to monaka 0 heure akanisi mutu bilamba. OK. Ça dami akaza. Ndeko ne bauti place tra moko na mboko yo. Abengani. Est-ce qui a fait que vous invoquez film normalement parce que ceux qui montent à l'économie à makila yebisanga 0 heure au bengani ponani Georges c'est un jeune homme à féliciter. OK. Quand on a cette conception ça dit qu'il faut tout tirer beaucoup. OK. Le frère du sang t'as la titre bolanda film tina suka bon remarquez que amour à solo isa makila mais n'angolais elle a raté. Quelles sont vos observations à ce qui concerne d'abord art n'Angola? Sincèrement, à partir de la d'art, tout comme on a progression. OK. Parce que il faut partir se base à la vision. OK. Namboko yo, en tout cas namboko yo art et à la raté. Aro ezaki ko propulser culture et Angola vraiment ils ala kana nous penate na ba expatrié na ba uti libana ya la raté. Mais au fait tant on bat bazoya pour nous représenter et loko moko boyer na bato tokuti awa il faut pas présenter quelque chose de bon ou retransmettre message afin que bato tokuti awa bazo même ligniment peut pas propager culture ya Angola.
tomonaki yango te bato nyonso bamemami na même vague aye asali théâtre na ye na babar asuki ne wana asali théâtre na ye quelque part asuki ne wana asuki na babar mais par contre oyo Strela de Art eyo osala c'est-à-dire que ceux qui aide ya malamu ezali soutien malamu eza c'est fort possible botala na ba TV5. Qu'est-ce qui fait que les lots n'Angola art ils ont valorisé les artistes ils ont valorisé par raison par rapport à l'observation ils ont manque à travail manque à travail manque à considération voilà manque à travail bazo travailler te bazo se considérer que ba artiste ba évoluer si qu'on a eu c'est bon que ba progresser comment 5 ans après artiste il y a moins bomoni œuvre bimi tous en bateau to kutara awa est-ce que vraiment baseli mamoyo Strela de Art sali non d'abord bazo conscience premièrement bazo conscience que baza artiste bazo c'est que zolongo la bino boza dans la conscience non biso to déjà na conscience ah bon pourquoi pas tous à conscience to sali na nous preuve balanda biso ceux qui bande ko bazo conscience ba se tranquilliser bazui vraiment mizongi si comme étant artiste voilà bon ça la makambo ko valoriser bango c'est clair Papa Chéri oui. En tout cas dans l'équipe d'intervention il y a CG et là on a comme défaut na art na biso to na art ya Angola artiste mingi si donara teke s'adapter à la langue. OK vous comprendre OK donc yango ya moment défaut moko za la yango na au artiste so bazo ko adapter na langue OK to comme lokola bactérie ya mboka oyo OK oto yebi na otanga bakombo ate oto yebi ba ifolora déjà voilà vous comprendre donc défaut na mona yango na en plus bactérie faut travailler et puis bactérie faut tika pe mutema mabe et puis mutema mabe ana pe so ndisa susu mutema mabe na ndeni mutema mabe ya kotsaba ya tindika tsakaliti tindika chakal tindika tsakal na les frères de Saint Bimeboé batanga bangwana sia yonati ba ke musika yoni wana tindika. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez une guerre bongo entre bino na bino artistes na ba obo utaki di banda na ba obo kuti awa boza bolingote bon quelques terre baza na bolingo tout ça na bolingo na bateau oyo ba poussa na pena biso mais sozo poussa na pena biso te monte que bateau surtout kuta awa est-ce que ça il faut bon ba poussa na pena biso peut on d'autres poussa na pena ba o kuta awa OK po babi ke so okuti mutali boso kuta ne mta Alexandre OK ndenge za ba auto kuta watu auto za bango bien to za bango bien mais auto za bango peu bien te to bango bien te donc et que ndenge wana bino ne commission ndenge wana te biso commission ne to kuta ndenge wana est-ce que ça possible payer obongisa pour ça ndenge wana te eza nango possible eza nango possible pas obongisa makampe vandi nango ils ont quand kokutana on a remercié mingi président Carlos initiative à Salaki il y a kosangisa ba artiste nyo surtout voilà artiste nyo surtout bazala wana donc voilà on tango tozo sangana mingi tango pe bolingo pe ezokota mais tango tozo zaka o kuna moteke donc mwani do bolingo pe na mingi zala tina mboko le ndeko na mboko tala mboka o ngamona zala victime elo ndeko na lobiki na mutu azo bengana mutu na 0 air voilà na moya obengana tema ngamo na di victime tant na yamboko ngaba bengana na 23 mais na boya odie donc quand ta Papa Chéri il faut ka to lingana to sanga to yokana ka to sanga to travailler ndepo ce botali film nenge yango ezaleli bolanda pena film tina suka bo sentir pena que no bana mibalo bavandi awa na président na bango musical no basali pene loko moko éviter quoi. Ouais voilà, basali loko moko na éviter quoi. Papa Chéri c'est qui film on a par rapport à l'intervention Papa Chéri, ils ont tourné dans langue nini? Ils ont tourné na en fait ils ont en bilingue. OK. To tourner en na lingala, to tourner en français pour permettre communauté francophone d'abord ils allaient voir ba comprendre nos histoires des anini ba kotana ben histoire et faciliter une bonne partie à bateau bazala déjà
en ligne quoi, voilà. Maintenant, pourquoi vous pensez qu'on peut être en portugais pour pas chercher autour le bamarambo s'intégrer pour en péter ça qui na portugais. Bon en fait, marambo papa chéri de konanga lobi yango yo. Eza problème ya ba bactère mususu bazana facilité on a té à langue. Ok. Vous avez une capacité à ça, on a portugais, vous avez filmé na portugais. Oui, bien sûr, Azali. En tout cas, pour le portugais, vous avez la pio. Donc, après, papa chéri, maman. Si vous vrai papa chéri, tu découvres un den. C'est un EBT. Apparemment, c'est comme ça, EBT. Ça n'engage que. Il y a un EBT, donc voilà quoi. Papa chéri, Nangola, Zaraga Moko. Ah bon? À niveau art, Zaraga Moko, autrement dit, Titingoma. Ok. Donc, Mambo, on a le 600 climat. Gloire des sonams et Magambo. Donc, papa chéri, donc voilà. Est-ce que vous avez une production dans vos propres moyens, vous avez un producteur? Parce que le groupe Ebele en Angola, ils sont là, comme tenir à sponsor, ils ont. Biso vraiment, tout ça, les films Oyo, n'a pas propre moyen à Biso Moko. Ok. Donc, tout ça, on a un producteur. Ok. Donc, ils ont fait un Oyo. Donc, Oyo, on est capable de signer. Oui. Ce secret est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites? Non, oui. Ouais, tout ça, tout ça là. Donc, ils ont été tout quand tout faire dans tout débrouiller mobile ça débrouiller. Donc voilà quoi. Donc tout ça on peut dans propre moyen à Bisomoko. Mais vous avez quand même la pose à producteur alors? Oui, tu as pose à producteur pour Mike Nda yango tengama. Donc tu vas prendre la pose à producteur. Bah il y a la qualité bien, bah qu'on s'est retrouvé. Donc voilà. 5 ans. Vous avez répété 5 ans, vous tournez 5 ans, vous participez filmer mon corps, vous avez le caca producteur, c'est créé vraiment les années. Netinga, tu sois dans la poste à voyager, à Yapananga. Ok. Aligné passeport, aligné visa, aligné travel, et zanga. Ok. Voilà. Donc, dans moyen on a, tous en moins capacité mouké à soutenir paix et l'eau qu'on a bisomo en attendant producteur azate. Ok. Mais tu as coupé karaté parce que ils ont senga, bah moyen belé. Ça qui a pas metté les maratés. Donc si vous avez mabanga de ça qui est au téléma. Il y a un senga, bah producteur so bazali, tous senga bo aider, bo pousser na bo soutenir les locaux yo, oyo ko ko pesa conseil malamu na bo moya bateau, nzamba sepela, bateau pe ba sepela. Voilà. Papa chéri, votre mot de la fin et puis vous pouvez aussi faire des dédicaces. Ningi zala kaka. Merci beaucoup na ndenge oyambi biso voilà. Na émission na yo. To sepeli mingi filmer yango yo to selon na ba moyen na biso moko. Donc voilà quoi, na ko profiter na pesa mbote na bandeko na ngai, na pesa mbote na libota na ngai mobimba, na pesa mbote na bana na ngai, bana na ngai surtout groupe WhatsApp international bolinga bana eskaka, na moni wana Jeka Libatalo, na moni wana Hermine Banakisa, na moni wana Tino Kisolokele, na moni na mère bewa ekokwa. Donc tout ya groupe na bosani binote na pesi no mbote bele, sans oublier Fatou Sabiti, Floyd Mojinga Ngoma. Donc la mbote ba petit nanga nyo surtout. Donc voilà, on est là. Merci. Maman na bango pe na pesi mbote bele sikazali. Donc vraiment merci. Merci. Voilà, nazo pesa mbote na art d'amour. Voilà. Balobi, derrière un homme fort, il y a toujours une femme. L'art d'amour. Voilà. Mbisio, et si ça me conduit pour ça, à Soso. Charlie Bilonda Mamouchi. Ah, yo le kino, le ki kofi on comme ça. Teme, papa. Quand ni naza boy, soki mo sonati na zandeni. Pardon. Mamouchi Bilonda. Mbisio, et si ça moi si pour ça, mon bali pour ça à Soso. Charlie Bilonda Mamouchi, na pesi mbote Sikazali. Na pesi mbote et pas Claude Nkoko depuis Kinshasa, bonnes vacances. Nakin Claude Nkoko et toute sa famille, Linankanga, Linankoko, na pesi mbote na moi nanga moi si Kitoko, Deborah Nkoko, na pesi mbote et pas Freddy Twende le Tshisekedi. Voilà encore pour finir, na pesi mbote na bosanité na moi nanga Isaac Nkoko, na Deborah Nkoko, na Milka Nkoko et puis bon voilà quoi. Chaîne Moko.
pour l'actualité à bien, makamba bien, nasina loba kango, vous s'abonner massivement sur votre chaîne, vous allez la désuiter. Ciao.